Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino pe etika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonye na biso ya Océan du Congo pe na bilo bato bozozo penza libaku ya kolanda biso nzambe ya lola apambola bino na ba commentaire na ba j'aime na ba suggestion. En tout cas que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bit moko to ali nango la 4e émission Tolobela Mboka Congo na molobeli yango Océan de la presse congolaise. Ezali bobele ete kobundela mabele kobundela makila bobele biloko wana babale makila pona nini makila bande kona biso o babomi ona lo côté ali français bali koloba génocide yango nde biso to ali ko bundela pamba te tikino lelo mbutu ali bongo na este bande kona telise ki biloba masasi basasina ko boma bali ko continuer ba viol bali ko boma. Alors bino nyonso boyoka ki ete mboso ya poambwa papa député mokambia ba député atelemaki koloba mongongo makasi ete la bato ya grand ya grand la kikuna na bato oyo ba député okune ya este bobima na kati ya ba soldat oyo bali ko boma bato. Alors tukendaki mwa ko wanga ko swana likamba ngo to kotika koloba yango te pamba te esengeli mboso ya poambwa ayeba ko bimisa bato kasi ya kama bande ko ngai Félix ako kanga bango monoko oza mal compris ndetala toko analyser les sous nini bande ko nga toko analyser Félix Tshilombo na kati ya Dakar amemaki oyaye ministre ya affaires étrangères na banzi bino so bomoni ye pe kombo na ye boyebi bomoni sani ya loso bomoni bache ngulu likolo pe wana kokomi akolia. C'est pitoyable ndenge bolinga koloba na lokota ya lifalancé tokolobela nini tokolobela ngobila oya boma batola banunu récompense na ezali kozala gouverneur ya ville province ya Kinshasa boni azali koya kochela biso penza biloko balakaki ye ya koboya ete bato bateka mai te to pe opirete mai ya bopete o bato batekaka bana wana apekisi bango misala tokolobela lelo bande kolangai yango oeza chaîne bino ya Libération bo s'abonner massivement bo liker l'émission bo partager partout vous êtes vraiment je vous aime boye ba les sous ko sala nini ko commenter pe kotala l'émission et kozala malamu to analyser to conscientiser to mobiliser to sensibiliser bobo mesalo pambate etumba ezali penza ko senza lolenge lango pambate bato baike ya mabe baye pene la biso kasi mosala mabiso ya lini ni ko dénoncer insanité. J'aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Et moi, Océan de la presse, je dénonce les insanités. Et voilà, je suis Océan et Balo et Boyambindo. Bande Kodanga ito kota sikoyo namaye oyo mazali kolekala este ya mboka la biso. Bande Kodanga ba Kongomani. Bande Konangai ba Kongomani. Est-ce que vraiment tant que tozali ko vanda, tozali ko lia, tozali ko mona mayema somali ko leke la biso na esta mboka e ko pesa o kimia ndeko nangai motuna yango ya nolanga. Ndeko nangai. Moto moko tandima ba bomila eta ba vizia na eko ndeko nangai. Soki ba kocho ko bela. Mais lelo na Congo balingi ba komisa biso kiangani. Ke eba obazo kufa kuna bazande bato ya opposition biso koto la fati beto toza bien non kiangani elingi koloba nini ya ba mendele ya biso ba congolais tout le monde na hypothèse que biso toza la biso bien parce que za reine na biso on est lokuta nde kolanga eza kiangani te na lolenge wana te moto alobaka eloko wana alobaka yango pesa division te alobaka nde ngai na li congolais ngai na li moto moyindo ya biso bayindo ya mendele division des akila wana parce que mondele asimba yanga te ngape na simba ya mondele te mais lelo tokomatela ba maboto akakia kiangani moninga boti yo bota tala division ndeko nanga ba oba okufala este bandeko la biso este mboka ezo partenir na République démocratique du Congo. Mais tel la tuerie, tel l'assassinat. Solution la biso ezani.
Félix Tshilombo bilaka na bilaka bandeko langa bilaka na bilaka nakotinda kambo yeke de este nakotinda batu beba ke de este métissage ya biso basoda ba rwandais to sanga mais finalement on est où là siko ngai na yo discours ya 2023 et pas na ngai ezokota te c'est que baboma batu ba assassiner batu ba nyoko batu potondima na 2021 bato bakufa na 2022 bato bakufa ti na 2023 et ba osila lo silo ya ba peuple congolais yango ngana ali kosenga la bino ete to bunde tumba ndeko na ngai. C'est lui qui veut la paix prépare la guerre. Tomate tokita makile kotanga kaka oye kotanga butu moi. Mais pour nous tout tangi c'est un gros thé une fois pour toutes peut prendre fin à likambango ça date de longtemps bande kolanga. Et où meli tuerie oyo la assassinat o. Et où meli. Na camp divers c'est jusqu'au preuve du contraire bango ba olelate. Ah ndekolanga ezani. Toki na lombango makamateli Félix Tshilombo la voyage na ministre des affaires étrangères. Oh bande kolanga. Moi, Félix attend Sibino que la place au ministre des Affaires étrangères à Kende. Ya memi mwana. Bakeko koko bangulu. Abila mwana ya kato kendo que la délégation langa comme ministre langa au visiter Qatar. Est-ce que depuis makambo e salama o biso to mwana Congo papa boni pe humiliation bo Félix bandeko langa. Atapeko oyebi eloko te Félix atapeko otanga teo atapeko simbi selo komoko ezate mendeko langa tala bokonzo ndeko komi wana yekola tabaka mususu te Félix oza komema mwana musala ni ndeko langa est-ce que epite koza ko exposer mwana on a danger yo kanisi ke lokolo lokoti la zelo mwana wako lokota ndeko langa oza ko exposer mwana bomba ta bango na mabe oyo ozo sala ba congolais ba yeba bango te ndeko langa parce que ko payer ba pour casser laisse-moi te dire bato nyoso ba kufi ndeko langa ba compte à rendre ezali ba compte à rendre ezali s'il vous plaît pona nini oza ko lakisa biso pena ke yo ndengo ozali wana eza nango kaka diku mata maske ndeko langa o memi mwana ok na ye papa nango kende ko sana mwana ni soko kende ki paye ko aye ba Qatar loko yo memaka ba délégation ba 100 personnes ba 400 ba 1000 personnes. Mais il fallait pas qu'on accepte d'habiter publicité en ba photo ezani ka bokonzi papa bokonzi oza ankala kaka bokonzi ezo komona kingo zo kokelo côté. Toi tu crois que batu wala bazo sepela ba visite ozo mela bango bana na yo ba ministre. C'est comme boka oyo Félix bazo la sabilo ke nazo tia batu nanga atape bango moko bato baza ko coloniser biso. À l'époque bon bazo quand même ko banga la biso. Ils ont tout mélangé. Mais Lelo Félix a lobby moi nanga comme ministre des Affaires étrangères. Donc azo yebisabino ke dans 10 ans yenda ko la présidente de la République Félix ko se langage walanga la ko décortiquer yango parce que ngana décortiquer makambo salaka. Na ko répondre au ke za lokuta. Eza lokuta. Biso to tambola celui qui veut la paix prépare la guerre. Alors langage ozo tambola ngona oya biso ba Kongo manye kokanite po Kongo mana zoliate. Tande ko kile ko kokomesa mwana biloko kolia ngulu loso ye wana vandeli yango alia poya monene na bomengo ba Congolais oyo méritate oyo zwate oyo ba klok ba chayo ndeko cha na examen ozwaki te ba kotelio. Donc vu le les aka ya cop chance le kopamba yo poso tel sabiso que je prépare mon fils pour le gouvernement de mon fils, de mon oncle, de mon père, de ma tante. Tu te trompes la République démocratique du Congo. Laisse-moi te dire munoko eza yanga mema lobeza ya tout congolais. Ce qui muta liyo maka ndenge congolais ko loba. Mais yo sobeti mabakwata 100. Mais sache-le Congo et cause indépendance qu'il pleuve ou qu'il neige ba congolais tant bon la racine bisabiloko pour la nipe biso to tikalaka na théorie pratique to salate to tikalika théorie pratique to salate bande kolanga pour
poni pe bozo boya kosunga biso bilo bozala ba misolo c'est que bozala bilo pe ba congolais te bato bazala ba moyen poni boko kosunga biso te poto zo indépendance na makambo ya passe na motema boy bosunga biso ndeko langa bosunga biso naza kosenga bosunga biso to sisa likambo ko tala Ngobila assassin oya monunu na komi na place ya Ngobila atiki bato ba supermarché atiki bato oyo ba fabrika ya ba mai ba fabriquer ayende ko benga na bana na biso oyo bazali ko tekela biso ba mai na nzela po bana wana babika. Ngobila, faites attention Ngobila. Kebako Ngobila, tu exagères n'imboka na biso Ngobila. Ça c'est quoi ça? Pourquoi qu'on faire souffrir peuple? Ngobila totali saki bino ete ba milangi wana za matière première oyo ko sala biso ba PVC. Totali saki oke ba matiti wana to boka kala ndako. Ezali ba matière première to konika yango pona bilanga. Ezali soki to niki on a bilanga te to koteka yango parce que yango etambwisaka pe courant. Mais ce qu'on a mayele te benga ba o bazana mayele ba l'action de to sala division ba biloko on fait des projets pour la mboka. Au lieu ya yo ozwa biloko wana ba ke batu bateka ba sachete. Batu bateka mama ete mama tuna prédécesseur na yo amekango ala Kinshasa kokate. Faut vous blaguer avec les Congolais. Boyebi souffrance na biso. Aujourd'hui bato ba osala ba fonctionnaire ba sali grève 3 mois impayés. DGDI, DGDA, DGRK, grève. 3 mois, il y a salaire impayé. Gouvernement impayement, bilo boy la biso ba loi. Boso ko ka bongsa o ya sete. Boya kala ba loi ya likolo. Ngobila boniko papa. Ngobila kili bo peto yo resirte. Kili bo peto resirte. Resir kocha ba cuve oyo ba kolongola boso ko futa batute. Boche bilo na bilo bo échoué po nala ba na kolongola ngo mutu ko boka ngo ezawa. Basi bi balemi satu mine mitano. Bon précipité ko sobela bango bandako. Bon nyokola bango ba bala nyonso na Kongo za kokufa. Mbujimai njele zate. Place boso ke ko zwa. Ba lengo ba ore ba diamant ba njele zate. Place au bino bongo bo sala ba chantier banzele zate. Bo sombi ba mampango ba espace nyoso kotonga na miyibi bobo mimboka. Sikoyo yo pekisa bana o bateka to bomi ba izini wana. Na kati ya bendie bino bo na kati miyibi oyo. Bokela ko zomboka bendie. Bokela ko zomboka ba pakistanais. Bokela ko zomboka ya bato wana tout. Po bangonde ba sala kayango ba ka koteka kala ba magasin. Ba mai wana lobi na mona ngo tala ndenge zokota. Na bakini marché ezaliao. Siko bino bomoneli bana biso ko tambola mwa saki boko ya opire. Ateka polo bela nga ngwela ela nga mpondu. Ayela bandeko na yemo mbongo baso mwa ikaka le sobalata. Boko songwa penza ingai na mboko bomonya ngolo kwa bino kangeli batu wenzo marché sozo la ngo solution. Bokangi zando bukulu bisiko elesa ka baboti. Bana biso lelo bakomi kokelo koteka kala ba marché mbila lokwa batu babolole. Yo siko le bo chebo beko. Botoboli na lobi bino boko lukabisa na problème. Pona nye bozo lukabisa la problème boyeko o ezamo koti tengo bila. Peuple congolais, bondi makabiloko oyote si vous êtes vraiment les Congolais qui bozo souffrir. Ba mama ba tata biso ba soto boya likambo oyo. Salité oyo ezoke na mboke eza po ba la biso ba oteka ba opirte bandeko. Boboma ba faiser ya ba izini. Lokwa boyebe za ba pakistanais ba libanais ba tunabilo ba chinese ba nini bango ba basala kango bisika bokela kolia mbongo bo protéger bango ba sala yango ekota na ba biloko ba kini marché nyonso eza ya ba congolais c'est ça ba étranger ba libanais ba nini bokosa ba tu 21h na mona ke loko métro ebeta miziki Bila bozo sakana batu pena bola kata mboka la bango Ngobila, faites attention s'il vous plaît. Monsieur Ngobila, oboma bato za sasela banunu to kala kanda la yo. Na Kinshasa o ezati sensible bo olonga te. Ngobila bani ko kanga ba maya bato monya ngoto bolo mona ngoto les méchants policiers. Tala bande ko langa air moko ya bilo bato bosunga biso Nazo senga bilo ke tout congolais na borne ya lokoso la poche akute la police ba oteka mai ne police sa la kada tomba. Na ebisi bilo ba mibe comme ce ko sila. Nzela ezali ya kopanzana
na banzi bokomo yango na océan du Congo kabuya l'homme puissant kitaki ye na cordo la biso pona ko tala ba point ko katana na uta ko la kisabino oyo ba député ya INC ba kenda ko pikola so dizaba kele ko soudé bomoni batunele ba otambola na nini na po ya oyo ezotambola Congo ngobila zotala ngote keza kishasa bopeto ah hôpital munene za na ba maser lelo matete lemba pona ya katikati tozo mona kande ba député boyo osela biso ba salité ya kotambola Daniel Safa komi ka bitambola na kini bopeto bande des assassins toko kanga biloko wana eloko moko malonga ba osala to yo boki ka mo mabele olongoli ka mo mabele il faut tambola il faut sala nini dérangement trouble la circulation pour ba bengo balobi député baloba no umela bande ko langa laisse-moi vous dire nzambalola likambute un jour viendra mokeli akopesa biso ka baposa mitema na biso pe toko sunga toko poudrier ko sala mutu la balabala ko bimate on ne peut pas vivre comme ça bande ko langa biso tozo vivre tête tozo aspirer ma bête tozo respirer ma bête tozo ko bika tende ko langa allez-y comprendre Thompson ce qui est l'exhibit Thompson Kabouya pesanga Thompson dans l'exabilo Thompson à 5 000 francs. Dans l'exabilo comment tu as souffert Thompson dans l'exabilo Thompson. Oh tout le bande ko la bino wa wenze. C'est difficile bande ko nga dans le barabilo ko la passe. Na yaka nango poto analyser la bilo. Piodi et comme extra la katabatu. Soko moni piodi o baza côté kande ko nga. O moni piodi o. O moko moni boy. Piodi o boye. Et ça a soki ba 100 francs. Lelo on a zo biso ko kida wenza matete. Zande kangama na banzela batu ba oteka. Pio du oyo 3000 francs. Talaka pio de 3000 francs. C'est comme soki mutazu pio du atumbi yango boye komi 5000 francs. C'est quand yebisaka batu ba sa ba moite talaka pio de yango on a zo biso 3000 francs. Yango pio du 3000 francs. Oh utaka nango na congélateur yebo ba formol. 3000 francs. Ce qui m'a tombé en boy 5000 francs. Voilà mouta so tumbango na ngaba na matete ta musupe na lemba. Mais soko keka na piodio comme na victoire et comme 7000 francs. Soko keka na piodio au côté stade des martyrs. Ba okutu basakana oya boité basakana oya minyenye wane bani ba 20000. Le piodio mo comme tu on a $10. C'est quand yebisanga ya boye 3000 francs. Maman na za la bala na 15. Baroliande soka za la 10 000 francs. A comme une impossibilité ko somba fufu. A comme une impossibilité ce que peuple o aza souffra boye. Ne peuple o ngobilenga sakana e. Peuple o aza ko kesu ko lia Thompson te. Maman ko ipumba. Nzamba pambolo la piodio tindela kibiso. Et c'est pele si ba maman. Piodio comme cher. Nzamba zong solo ye belé. Tala. Vie au Congolais zo mené. C'est quoi boende fachi béton. Boende fachi béton. Boye. Peuple congolais kumisaka la piodio 3000. Baso ya nyango. Oh baso ya nyango ya. Biso to lia ngo tele epoka ba papa biso to benga nde baso ya nyango. Po ba oya bosoko tshongo na sali mutakolinga ko lia te melelo bo to kata ngo boy. 1 2 et bimimi satu. 3 parties wana ya moto azu mwa ndambo, o azu mwa eteni azu mwa eteni. Pe na bon bulu na fufu boy. Bosoko yebisanga mutala ko tonda mukonini. C'est quoi mutu wana ko zo conseil ko bunde tumba deni. Yango na yebisaka bino. Fondation c'est du Congo bo soutenir yango. Po to éveiller conscience abatu. Une façon que muta comprendre que naza na passe ndenge to kota kota ba mso hotel miso ki okabele pio dina se nango lobi loko. Okabele bongate la se nango lobi loko papa ya musala makasi na Congo. Quand on est en train de nous distraire na Fachi Béton. Boye mboka ya Fachi Béton. Boye mboka ya Fachi Béton. Pio di moko 3000 francs. Ya mokeboe okaboli wana bana na o 6. Yebisanga sikoyo. O lambi matembele. Avec un 5000 francs mutu mo ali ezate. Yango moni biso to komi bisenga senga biyemba yemba. Pas seleki mais océan lobby, il faut te dénoncer biloko. Ça c'est pas le Congo. Pays riche mais les peuples souffrent avec un piodi comme ça. Merci na régie. Bande kolanga na yeki na piodi o poni pona ko laksa bilo pona kela ko somo 3000 francs na wenzi. Bande kolanga. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Na kokota wenze biko misali koya. Na lakisa bino pondu mupiko lango. Na lakisa bino ndenge ni passe ezali. Papa koma okanga biso ngokota wenze baboyi mais na kokota. C'est Congo bila bala na bateka ba mai.
parce que le consombe yango la baizine bango kutu mbai na bango eza bien tika na encourageant parce que bango batiaka ta bakisi ezo purité mais mayo bango ba pepse ya pompe eza bien maya pompe ezo bima bololo jaune moi bana na bakosoma bakisi na bango batiela ta biso la bamai po bateka to comment omela bamai wana ki omela mai ya pompe c'est quoi yo pekisi bango bateka yango te la nzela opesi bango misala nini ngobila ah nzambe TV za la bandor mela ngobila nyoso la bombi bela kacha bilikunzu te ngobila ona ngaki la sanzelo sikopa yabona tola yo betoji kasi na ko tolo ndenge ni ngobila pamba te na ko loba liboso bato ba kolandanga mais ngobila eba mwa bato ba wolio bino lokola bo sepeli peuple a souffrir bino lokola bo sepeli peuple a nyokwama nzambe alola ko mona bino ebemba joske ko bima lobi e biso ba msusu moyo ko kende ezalite e ko bima lobi bazolele la matonge bandeko to kanisaka ba meilleur monsieur la biso ba oyo ba kei pe la kati ya pasi ya souffrance vraiment mo komso to ko betela sola joski mobimba na expliquer bandeko ba benga kinga oto sola kina bango pona ko talisa ke atakola musique atakola ni muté ya mabezali lelo boko seka joski atike loko te mais histoire na ko betela belo la bateau basala joski bon yango to il faut être prudent to veiller na Congo parce que ceux qui to veiller te biso bomoni biso lelo lobe ko za bozo mona biso esute e bato bakomi ko banga pona ko lobake bayaya o baleka ki liboso to bandeko to mona ki bango bazaki makastela bango basate c'est le moment to sangisa bambongo na biso poto bundela mboka la biso poto kufa ka bongo te pona sima bocho la kabiso te bandeko langa na komi ko koma na suka nzela ezali te la kishasa ngobila kelo bongisa banzela insensé marionnette voleur banzele ezali to liambo akili bopeto kishasa mbindo salite bois olatsa batu bilamba yakili bopeto esika moko ya bopeto elite bopeto eli wapi ezali mete batu ba kozinda ezala batu bopeto eli wapi bopeto eli bela 10e ribi siko Félix Asomba Blone bopeto eli eza na ville salite bopeto eli wapi ngobila moibi mbongo wala akili bopeto bakanga ote mbongo wala akili bopeto utapi bande sanguinaire bopeto ezali wapi bopeto loko chaka la basache yo podo fungoli nzela te bato bakomi kolela siko ba député la bango o ba fotaki lingwa la bobo e bukani banzela bato baleka le bukani mbongo komi na embouteillage entrée moko sortie moko bozo réfléchir nanu te pour l'endeni peuple ça la bien les peuples d'abord état de droit nande pe bogar état de droit wapi état de dobi polo état de droit ezali bon conseil de ba projet Félix ngobila bokano elenge tumbelenge bilo boko kanisa ke biso to ba faible to ko lambela bilo biloko ya solo oyo ko zo ba sosa bien to épicé yango pa kitoko poto to ko boka nkeleza la te bande ko la ngai na yaki ka ko beta mbela pamba te bele bolobela biso bino mais merci na bande ko la nga o bolobike en tout cas boza na raison bande ko la biso bo continuer ko ganga po souffrance otozo ko mona eza yango te merci Nabilo pour te comprendre que souffrance ezali ezalo se de l'IDPS bato bazo ganga la likolo mais na se ba ko lela babi minyoko ezali pambate ata 10 francs obiso to kozwate tikilo lelo bande ko na ngai na sukisi na gouvernement oyo bolukaki yango oyo tango ya kolela oyo tango ya kolela oyo oyo bolukaki elubela efanzo bila eko yela bino bokotia maboko na moto pe botalisima po bozonga bato congolais nane komi tarte pe kozalaka tarte totelema bandeko nanga elubela mokonza bino ane loko akosala te alobi na sala nini kraka na kolala wapi na bango na kati ya society na esika okelete botokola bozuaka bobine munenge ngana sala nini na vanda mwandambo na kozwa na bombaka na protéger mwana nga lobi akoma ministre ya affaires étrangères pa bainde ya kotambola na ye ala kisaka enzela abi mwana nga tala epesi polémique au sein de l'IDPS po batu musu bazaki bakoma na kaka
Mama comme pe ko sa bango pe boy. Abina tindi ko nga pe bana liboso, ba yebana, ba talana, pota ngala ko kende, na puye bana nga bazonga, po la sila ebele nyanjela ngo, bana nga batanga ba classe. Congolais a ko accepter yango te. Gouvernement na bino, gouvernement catastrophique. Gouvernement na bino, gouvernement. Alors tango to komona yango ndeko nanga. Je veux que vous sachiez quelque chose, s'il vous plaît les Congolais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tobande ko yemba lo kwanzembo. Santé Kimbangwe na 2021, na 2021, na 2021 ngoyo. Soki to komi 2022 bokotangane. Assez de parler, bi parla. Et le banoko nanga. Assez de parler, bi parla. Tolobaka makambo, peto kokisaka, toyembaka nzembo te. Les peuples gagneront toujours. Toko gagner quand? Oh, attends après ça. Non, Kimbango kokisi 100 ans. Libungu to. Lelo to mona makambo sosa komi na suka. Bande ko langa, bosombela nga micro oyo. Micro oyo kinga bina pese $50 apesa nga micro. En attendant, il y a un problème tam sa rotindelanga. Bukabela nga $50 na pesa na tanda na micro. Ko defaka pe boy. Asali ngana yoko sana pourquoi esala pe mabe po nini? Pourquoi la pe ko tambola mo embouteillage nga mo ezate. Na suksi la koloba la belo boy. Batu nyoso bo sepela kananga. To luka mutu moko ya malamu. To chakata mukie esunga biso bandeko langa. Esunga biso. Pona nini? To revendiquer ba droit, s'il vous plaît. Na leli la mayamiso, na bondeli bino, modelo yo tozo kendeza malamu te. Modelo tozo kendeza malamu te ndeko. Enveloppe akaki na $5,000 batu ba ko bongwa, na $1,000 batu ba ko bongwa, na 500 batu ba ko bongwa. Biso to tikali boto ko beta mbela to lobi bandeko botindela biso to salata eloko moko, nzambe passe pela la trône ye. Mpaka Kimbango passe pela. Ba Congolais pe bolo bata vive la République démocratique du Congo. Kasi ya boy. Modèle. Merci la Bélonios vraiment botala kibiso ba pour mettre Angola no bondi à botard de bono et monsieur comme la bino. Joyeux anniversaire à toi mon âme sœur. Joyeux anniversaire à toi mon lipassa. Joyeux anniversaire à toi mon tout. Sans toi océan de la presse plutôt. Sans toi océan de la presse congolaise. Azali Eloko Pamba Mamour d'Angola. Namokite na Florencia Matondomido. Merci encore une fois na Aboule Padre Mokole Lokoyo. Bois festa. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est ton jour. Happy. Merci encore une fois Nalik Bakanaki Autriche et Ratakate. Merci Nayo vraiment Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna. Assalamu alaikum na maman Adja Awa Pe na ba musulman nganyoso. Merci Nanita Babe Ifoku Yomoto Célestine mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Lulungu Nzamba Pambola Oyangandeko mwana kikwite. Moto moindo à côté ya bala mendele mayele ya baindo tosikola yango ndeko langa le kanga boza telme belé nzambe alola apambola bilo mama Sidonie. Merci encore une fois la Kabou ya l'homme puissant d'échange par l'équipe qui gagne à la caméra. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo. Dieu ne m'a jamais Kabou ya tika la toka. Merci encore une fois à notre directeur de recherche P stratégique Wana Pape Jay. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misobanga et pourquoi pas mon ami de tous les temps Junolo soit et Nabino Nyoso ingete la balanvoulouse il passe langa ino ya CNT live pe bino nyoso ba mama ya moto mojali debout congolais Zaïrois dans la paix tozwa pona kosikola ekolo bye.